Radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Eboto bande konanga union so bozali kolanda biso na mukolo ya dimanche le 11/11/2012 qui est ba 11/11 mibale esili kolandana na banza na date lelo pe bande kona Angola basili koyeba mois de novembre place bazali ko fête na bango peut-être ya indépendance si je ne me trompe pas. Eboto na bande konyon so wana bisoni sozali ko célébrer ensemble parce que on se souvient encore na tango wana koma bandeko na Congo base pumona ki na makasi nyonso pona kosenga libération ya mokili ya Angola na maboko ya Despinu na maboko ya Portugais balukezo na banza bitumba yango to lite yango ezaki origine beaucoup plus na Congo Zaïre yango wana bandeko nyonso ya Angola foboza très reconnaissant pona indépendance ya Angola source nango eza Congo. Je me souviens quand tant zakana ba papa Pinocchio ba papa ya ndenge na ndenge bana kinkuzu o bazaki former na pembeni ya nkamba po batu mingi bayeba gateke base oyo meka kempe ko libérer Angola ya upa to ya FNLA ezalaka misisa nango ezalaki na nkamba juste à quelques je pense 30 minutes ya makolo komino na nkamba base ngo ezalaka wana. Alors masolo nyonso komako ko gagner indépendance na Angola spirituellement ne modèle kaka ya Congo lite nango ezalaka na Congo précisément na nkamba oyo ya bakimbangiste batu mingi bazo kansake masolo toza koyaka nango toza kolobaka spiritualité tozo bima un peu na lite. Ce n'est pas vrai mais ezali rôle na biso batu tomona ki to simba ki makabo même si toko komate ki enoki auta iko pekisa biso déjà que vraie sagesse eko utaka na ba papier na ba encre te mais que utaka na ba bouche et puis inspiration ya connexion yo mutu na Nzambe. Nous devons vraiment faire attention que babiloko ya ba histoire babiloko ya ba papier eza bien mais ce qui toza pe na mayel na honte e benda ka corruption ya trop ngana za livre parce que na mona ki place koma ba ndeko ya Angola ba kimaka na Zaïre tango na papa na ngazaka chef de gare na Mpozo koma concentration ba Angolais ba zalaka kolala na bagar pona ko se préparer na kozonga suna Angola na ko bundisaka mundele basala jango na exode basala jango na diaspora. Donc la communauté angolaise est la première communauté oyo et développée qui diaspora na yango ko kenela libanda ya Angola koleka biso mikolo ba congolais to komi ko bima na libanda. Donc e kozala makambo soni soki un angolais a commis contre un congolais ezali kambo ya pasi soki un angolais azota la passe ezoleka na Congo bongo azako se faire corrompre na gouvernement Kabila ekozala mawa mingi pona komona mutu netka Eduardo dos Santos na armée oyo azali nango armée oyo bandeko ya Congo basungie ko komisango na lolenge ezali mpoete ako akokotela Kabila et les Rwandais pona kotala Congo et kene na destruction oyo ezali ko kene. Normalement l'Angola devait vite intervenir parce que après tout configuration ya gouvernement angolais ce qui otali bien ezali beaucoup plus na entourage ya batu bauta na Congo batali boso basimba ki masolo ya administration na Angola. Ce sont des Angolais congolais au bauta na Congo batanga na Congo Brazzaville Congo Kinshasa bango to ina osimba masolo ya Congo na tango indépendance et salemi parce que Mundele a préparé ki brésilien Mundele a préparé ki portugais pour continuer kosimba ba bureaucratie na technologie na kati na Angola. Mais grâce à Congo, grâce à Zaïre, de Angola et à kozwa main d'œuvre ya makasi. Je me souviens que ngai moko en tant que Zaïrois expatrié na Luanda,
comment to simba ba département informatique, comment to lakisa ba angolais, comment ko programmer ba biloko oyo. Il n'y avait pas de noirs, j'étais peut-être parmi l'unique noir auto yeba ki misala ya informatique dans les années 80, wana ba programmation ba mini ordinateur et bimi. Le reste, il n'y avait que ba monsieur Pimentel na NCR, bato NCR place batongi hôtel ba chinois wana. C'est là que bakambo ya informatique angolais bandelaka, mais il n'y avait ni les soviétiques, ni les allemands démocratiques, ni banini, kaka ba brésilien, batu basimba kama solo. On a aussi, il y avait des noirs les aki biso. Biso peto zwaki mayele wana to tikela kiango na bana ya mboka ya Angola o ya original to biso zamso paya to leki na biso to yeko laksabino misala. Mais na tango naza ko yokaka ete Congo Kabila zo kene ko négocier kuna et puis Dos Santos azape ko négocier kuna. Eh bien, shit Dos Santos et kozala peka ka vaporiser na ndenge peka ka akomi ko landa makolo ya le petit Kabila oya yeka ka lelo et puis akomi ko yokela ye. Les personnes pona ko mona mutunezi kaka Dos Santos bat babeta ne ba ballon na njili bazali wana et puis lelo yo Dos Santos akomi ko mona ete Congo eza eloko ya pamba, le Congo ekomi eloko ko mpesa ngo mu Congo et puis ce qui est encore grave tozape na bato na biso ya Congo bazana kati ya masolo ya politiko ya kati ya Angola tous ces docteurs Makuta Nkondo bazola nanga to benga na kato sololaka ce sont des bana mbanza Congo mais formés wapi na Congo mais lelo ba honta sima masolo ba sena kuna ba honta sima masolo ndenge na ndenge il faut ba vanda ka basa la per réunion ya ba ne Congo po ba yeba koma Congo za ko souffrir donc o eza introduction na PC sur base ya comment saliter un peu la milieu la communauté angolaise pour abandonner la communauté congolaise n'a pas tous à traverser dans notre zone aide Angola te tous mon intervention Angola te na lobela lelo passé le novembre le 11 sauf que par erreur mais na banza ezali jour bangolais bavani na bandako na bazoliaka ba kokoriko na bango pona ko kanisa comment ba biloko elekeli. J'insiste encore que bangolais franchement, ils nous doivent beaucoup, biso congolais. Pourquoi ils nous doivent beaucoup? Parce que babo sanate, que na jour bazwaka indépendance, gouvernement zaïrois, ezalaka wana pona ko assister bango pona ko sécuriser ba place oyo ezalaka na. Yalo ndeko Batista ote okotla biso dans mingi okozongela biso peut-être tango okokanga micro off parce que toko peso maloba. Donc papa mukolo na peso mbote mingi ndenge okoti na ebite yo soza histoire ata moko okokimpe ko pesa biso concernant Congo Angola avant que mpoke na biso ebanda oyo kozala somo lelo place to kolobela ba ange lu baboti na bana ya mokili na place pe to kotante kotika question d'un point d'interrogation sur est-ce que Enoki yete retour en Fumu Kimbangu place pe to ko mekampe ko démontrer na conclusion makamuto sala ki lobby pour estila ki avec conclusion moko ya war to ko mekampe ko insister lelo alors de l'autre où la ramite papa mokolo pesa biso tambote oyeb biso mpe oyo yo yebi entre Congo Angola parce que les journée ya bande ko Angola pe balanda biso bazape para communauté na biso na peso maloba papa mokolo mbote eboto epa nyonso bozwami bandeko mpe bonne fête na bandeko ya Angola bazali ko sepela bonsomi ya indépendance na bango lelo le 11 novembre. Congo Angola, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Gabon, même Afrique du Sud, Tozambo Kamoko. D'ailleurs, même na église Kimbangis Bakolobaka, Matukwa Matatu, Malambanga Nzungwa Congo. C'est-à-dire que 3 piliers, Oyo, Eko Simba Kanzungu ya Congo. Nzungu ya Congo, donc Toloba Izali Angola. Nzungu ya Congo Izali Congo Kinshasa, Nzungu ya Congo Izali Congo Brazzaville. Donc, historiquement parlant, tozali batu moko. Soki Angolais aza koleka na banza Congo okoye bateka za Angolais. Soki Brazzaville koleka kuna okoye bateka za Brazzaville. Donc tozali batu moko. Donc nzungwa Congo. Yo moko lobi. Ya solo bandeko indépendance ya Angola et salemaki mingi avec l'apport spirituel oyo ya église Kimbangisi ndenge uti koloba mbotazambwana. C'est-à-dire que même le président Eduardo Santos azalaki mwana choral na njili azeko beta bale na quartier 7 bato ba yebi makambo bakoyebisa bino makambo oyo naza koloba boy. Donc c'est pour dire que Congo non seulement est allé un apport spirituel très important en Afrique centrale,
mais ezali pe lisusu base arrière oyo esalaki formation nyonso oyo tozali nango ba-américain pe bautilisaki yango mingi mpona kotindela Savimbi Minduki ezalaki pe koleka na Congo. Donc ozo komona ke Congo na Angola tozali bandeko, mais c'est malheureux na kotala ba makambo ebele ba africain tozali na nécessité politique. En même temps Angola azali kobundana kuna na kote ya Kahemba na Bandundu kuna likolo abotoli mwa ndambo mabele. Bon wana eza ba dossier mususu so kolandela yango. Mais normalement passe ya Congo, passe ya Angola, passe ya Angola, passe ya Congo, passe ya Congo Brazza, toza mutu moko, toza eloko moko. Kimbangisme elobaka boye. Plus tard biso nyonso tokozala esika moko mpe tokobandela esika moko. Unité nanu ya Afrique mobimba ekobandela na ba 3 mboka wana na uti kotanga. Ezali base ya unité africaine. Avec Simon Kimbangu bien sûr à la tête. Oyo akotambolisa biso sur le plan spirituel ndenge na lingina loba. Donc tozali ko kenda ko mona mpe ko pesa longonya na bandeko bazali ko fete na Angola, ekwe na Angola, ekwe na République démocratique du Congo, ekwe na République démocratique du Congo, ekwe na Congo Brazzaville o tobengaka kalakala Congo populaire. Ya solo lelo tokomi na esika oyo tokomeka ko sala conclusion ndenge elobi Mbotaza Mwana. Tokosala conclusion na émission ya lobby oyo tolobelaki mingi makambo ya kulutu ya bakulutu avant ba prophète nyonso ya Israël oyo bakoyaka avant bato nyonso moto wana kombo na babengi Enoch. Tokenda komona mukanda na ye mukanda wana bino moko boyebi ezali mukanda ebombama balingaka kolakisa yango na batute parce que na katikati ya mukanda wana masolo ezali ebele eza kolakisa polele makambo nyonso biso tokosalaka na se ya ntango ezala bondoki eza kuna na kati ezala composition ya biso batu oyo toza na kati na mabele oyo eza na kati kuna elingi komonisa ete mpe ezali komonisa ete tozali awa na mabele te parce que il fallait toya non tozali awa sous la volonté ya Tata Nzambe menzoka nde na vérité yango oyo biso tozali na se ya ntango toyaki nde kobunda parce que baangelo mosusu bamiyelaki na ndenge na bango bazalaki kokengela mabe na likolo kobatela biloko baye na se baye kolula biloko ezalaki na se ya ntango. Alors donc combat ya Tata Kimbangu to Mfumu Kimbangu ezalaka ko rétablir pouvoir nyonso wana. Eloko mosusu tolingi tobakisa Mfumu Kimbangu alobaki eloko moko alobi boye tozali kotonga eloko esalema nanu na mokili te. Donc ce qui veut dire que makambo nyonso ezali kosalema eza na date de péremption, c'est-à-dire moko mosusu ekosila. Alors makambo ya sika oyo ekoyaka ezali kaka ye moko Nzambe mutu akopesa yango bokotanga yango na Esaïe 62 chapitre 62 verset 2 tinase chapitre 65 verset 5 ti 15 kuna na sekuna bokoki komona yango soki bozali kotanga bakoko bandeko ya bokoko balingaka te totanga Bible mususu mekasi makambo Papa Simon Kimbangu aza koloba au-delà de la Bible amlakaki même que mukanda mususu ekokomama ekoleka même Bible mais bwana nyonso ezali makambo tokozongela nsima. Mais likambo ya motuya penza oyo ye alobaki ezali tozali kotonga eloko esalema nanu na mokili te. Or mokili ndenge ezali ba confusion na ba confusion. Université ememaka biso kaka be na confusion. Kobunda minduki eza kosalema na bato mayele. Koiba commerce ezali inventé par bato mayele. Kokonza mokili to politique ezali makambo lokuta ezali makambo nini ezali soki ndenge nyonso kopesa la définition balobi ezali makambo mususu il faut kozala na dimension mususu mpoza na politique. Donc tout concourt presque au mal. Or mokili oyo Nzambe asalaki yango pona mabete yango na bato nyonso bakoyaka kana kombo ya Nzambe bakolobaka mukolo ezali
tata nzambe akosala boye, mokolo ezali tata nzambe akoboma, mokolo ezali bato bakosalaka boye bakokendeke boye. Ezali biloko elekaka pamba te, mokolo ezali il y aura un compte à rendre na makambo nyonso oyo ezali koleka na se ya tango, ezala ngai, ezala yo, ezala moto nyonso. Ondima nzambe, ondima yete. Okozala un jour devant un tribunal. Wana ezali makambo oyo tozali komona na mukanda ya kala oyo tozali na yango babengi mukanda ya Enoch oyo bato nyonso bakoki kokenda kotanga yango na likolo ya internet to na bisika nyonso oyo bokoki komona yango. Ezali ebele mikanda oyo bapekisa bato batanga po mikanda wana epesaka sango na bato ya ndenge na ndenge. Lobi tolobelaki mingi banefele ezali bato ya milai okotambola à travers le monde okomona ba signe ba trace na bango ezali. Donc tolobelaki bango pe mutu bakotisaki mabe kati na mokili. Alors na teme ya lelo ndenge euti koloba mutazamwana tokomeka kosala conclusion ya makambo tolobaki lobi mpe tomeka kotala nanu rôle to responsabilité ya mama oyo azalaki mutu ya liboso akotaki en contact avec banefélin. Mais ce qui totali comparaison na makambo za koloba na Bible, nzambe ntango azali kosala moto témoin alaki te. Mais ntango azali kosala mwasi balalisi mobali pongi. Ce qui veut dire que bon maman ezalaka na bonzambe na kati ya makasi parce que ba maman nde mutu batia kabiso. Alors banefélin baye basololi na ba maman. Alors na ba Congo balobaka bondoki ya mama bomaka mboka soki mwasi akangeli okanda soki mwasi asali likambo ekozala bongo na bamindele culte marial oyo bango basala kuna na mboka na bango la Sainte Vierge ti okende na Lourdes tout ça ezali culte marial ezali pe rôle oyo mama azali na yango nzokande na kati na misala na biso na politiki na kati na makambo ebele tozalaka na tendance mingi ya kotia bamama pembeni. Alors tokomeka kotala likambo oyo ezali ndenge nini spirituellement to ndenge nini ndenge nini ekopesa biso konzo ya kotwa politique balingi baboma Congo na est République démocratique du Congo makamuni baza kosala ko détruire nanu ba mama ko détruire tissu ya ba mama bana bazali kobotama na est ya Congo to bazali kobotama depuis 97 mingi batata na bango bayebani te. Est-ce que ezali besprit ya milimo wana te bazali ko installer na kati na ba mama oyo mpe na kati na mboka ya Congo mpona ko bundisa biso de façon éternelle. Bon, wana nyonso ezali makambo etali politique kasi ezali pe makambo etali na bokebi bonso molimo. Alors biso tokolobaka mingi makambo etali mingi mfumuki mbangu soki tozali kolobela yango bamususu bakomi kotiki radio botiki politique bakomi kolobela makambo kimbangu bakimbangu bato ebele babundaki ndo na Béatrice Kingadi bande kona ngai c'est bien beau tozala na diversité d'opinion c'est très bon mais kasi eloko moko leadership pour chaque race il faut ezala. Ce qui totali kuna Mahomet bazali kuna epa barabe, ce n'est pas pour dire que bato mususu ya maele bazali te na kati ya barabe kaka Mahomet, non, mais il faut un leadership na bato mususu balandi. Occident lelo ce qui est commis Occident, ce qui est commis bato, c'était des différentes tribus bazali ko bunda pe entre bango. Mais grâce au christianisme oyo empire romain memelaki bango leadership ya nkolo Yesu batongi ba démocratie judéo-chrétienne oyo nyonso. Bayuda soki bakomi bato soki bakomi bato mutu moko kaka mtu azalaka ce n'est pas Dona Béatrice ce n'est pas Kimpavita ce n'est toboite biso nyonso mais tozala canaliser na mfumu kimbangu yende mutu azala muntu ye et puis basima na ye banisusu baya soki pe tokei kotala na kati na histoire avant mfumu kimbangu makambo ezalaka ndenge mususu c'est-à-dire que ba religion ezalaki te bato bazalaki ko sala makambo na ndenge oyo ya bango te. C'est après fumuki mbango que makambo nyonso ebotami makambo nyonso ebandi komona na oui tolo Dona Béatrice a pesaki nde connaissance boyeyi ya fumuki mbango.
Donc, unité de commandement dans le spirituel, c'est quelque chose de fondamental dans le développement des sociétés. Ce qui est unité de commandement et égalité, et que c'est mon boulot. Même ceux qui ont la science occulte, il y a toujours un grand initié qui est au-dessus, ce n'est pas pour ignorer que Bamsous Bazali est intelligent. Non, mais tout, tête, azala liboso. Donc, voilà les introduction, mais le long de mingi tokokende na conclusion. Alors, Mbotazambwana, pendant ezalaki lokola introduction, oyo nga na zui kamwata, mpoete na kokakoloba, mpola nini biso tokochaka Mfumukimbangu. Parce que, en dehors de Mfumukimbangu, nazo mona nzela penza te pona biso ba Congolais to biso batu mwindu. Parce que yende leader na biso. Alors, vraiment, yango wana nalingaki na lobana, nous introduction. Et puis poto koba nakati na mpoke oyo mpeto souhaiter le soso baye bangolais mpe biso moko bonne fête ya indépendance. Mbotazambwana mpoke mboka. Merci papa na biso papa Roberto Mukolo. Saúde na bandeko nyonso bazana Angola, muito obrigado Deus está com vocês. De bisika oyo tokokende lelo, se possível, então tuzape kotsaka masolo, podemos falar o português, vamos ir, não tem problema, vamos arrebentar todos esses caminhos de Angola. Então que nós tokoloba yango kaka. Merci mingi na bapeti na nyos bozako pesa ngaba merci mingi na ndenge nzambe asunga ngai na sunga bino kozoba misala o na tikela bino pe bozaka kakuna ko tourner très bien na kometa na ba compagnie minene wana. Oyo tangu nzambe apesa nga possibilité ya kozala la responsabilité na zanga yipe kotala bana ya Congo bazaki na kati ya Luanda te na bana ya Angolais o bautaka na Congo c'est comme ça uto sunganaka bosimbi misala kitoko ti na Petrongola na Sonangola bozakuna bozanga kokomela ngai te tanto na yaka kuna na visita bino boyambanga na kitoko bozape kolanda ngai na mingi pe boza na poto kuna bambuta Tomage Lutumba banani ba Jacques bambuta Jacques tout ceci boza kolandanga na tombeli bino poko elamu na fête na bino boza kosala kuna ya Angola boza ko pesa formation na pesa bino sans corruption te bino pe bo continuer kosala misala wana sans corruption moko na bino pesa ngai mbongo azali te pona sunga bino kozala misala o boza na yango to ko voyager na poto na ndenge bozali pe kuna. Donc oyo tokangi page oyo ya Angola sauf ceux qui bande ko Angola bakoya ko pesa biso merci pour reconnaître biso antenne eko fongwana tokotala bo moto na bino lelo bande ko Angola boza ko landanga soki bokoya na singa koya ko le bénéfice que merci et pas na nzambe na oyo non pas seulement Congo esaleli bino mais na oyo pe batuneti biso bambuta zambwana totikela kibino oyo. Alors makamuto lobela ki lobby mingi bo kansa ete to kimi politique te to zaka na politique mais il y a des choses na lingi to yeba mutu azana nzoto mutu azana mulimo nzoto ekoliaka biloko ya bonsuni ba verdure biloko makila o nyonso to kolia etondaka esepelaka molimo pe ekoliaka. Na Congo tozana ba problème mibale, problème physique oyo batu bakoki ko résoudre d'une manière physique bazali. Na Congo pe tozana problème spirituel oyo pe eza ko pesa kipelekese na yango. Effort emonane mingi na bandeko ba combattant, effort emonane mingi na bandeko ba résistant na côté physique. Na kosala ba marche, na ko ba pétition ndenge na ndenge, na côté bana balabala côté pe makila na ba anje batu kokufa batu kokangama batu kozala refoulé kotika ba famille na wana poto na ba mboka nyonso bazali batu ti lelo bazana ba prison. Tout ceci c'est physique. Côté wana ingeta matondo e boto esalemi. Mais côté spirituel problème ezali, problème place ezali parce que misu ya mutu ekomona kana sima ya rido te. Mais misu ya molimo ekomona kati na sima ya rido. Ke tomona ki place roi Saoul atantai kokosa mosali ya Nzambe a se déguiser pendant qu'il yeba ki na déjà ki mosali ya Nzambe wako mikoko misu ne mona kate mais atenter le suko renforcer na kosala bankula ba tricherie ko changer elongi po ya kokuta na mosali ya Nzambe mais natanga akoma ki avant kuta kota déjà mosali ya Nzambe apesa ke message était oh Saoul po nza ko batama elingo ba ete misu ya molimo ifemona mingi bazokanisa ke makamtu zako yana weza na politique te keba mfumu kimbango sala ki politique yango la pe toza ko insister makamnyo soza ko sala politique na côté spirituel toza ko tourner tout autour ya mfumu kimbango c'est là où il y a notre trésor qui est caché
ye mutabandaki politique ya Congo akendaki na molimo yo lingo sala politique ya Congo lingo ke na musuni. C'est là où nous avons des problèmes, c'est là où Congo est kweli. Mais il n'est pas encore tard pour yo Congolais ko yo kanga oyeba ete olingo kota na masolo politique olingi libération Congo vutuka vana mpambu ndenge bandeko bokoko balobaka zonga bisika tokoelaki ya kotika molimo potoke na musuni et puis la place musuni ekumbi biso leloyo bato o bazala ba miso komona na côté négatif ki yango to kolobela leloyo baza komona lobi to lobaki ete ba angelu bayaki na mabele ba angelu yango balakisaki secret na bango pa ba mama wana baboki kuboyeka bota bana babotaki bana na bazaki na nzoto neti ngai na yo bazaki pe na molimo na miso molimo ya benga ba Nephilim non pas seulement na nzoto bazaki pe différent mais ti na makanisi na bango na ba raisonnement na spirito na bango bazaki totalement différent. Congo batu net bakabila bakagame lobi to lobela ki bino bango Kabila tala bien elongi na ye Kabila tala bien kotambola na ye Zoba photo nyonso Kabila, zoba vidéo nyonso Kabila tala na misu te face à face. Pourquoi? Parce que pona yo omona ye. Mais pona ye ayebi ete sokaza kotala multitude ya batu nyonso akutana na mabele ayeba ka misu neza kokutana na nani, c'est un esprit. Misu Kabila soki kutani na batu baza ba Nephilim mususu ayebaka. Misu Kabila soka kutani na batu o bazali ke mutu simple ayebaka. Voilà pourquoi kende kotama na mukanda enoki komona place balobeli ke batu oyo bazalaki kotambola misu na bango etala kaka na mabele. Pourquoi pas na likolo? Parce que bayebi ete Nzambe ayebi bango, bayebi pe ete ba angelo ya Nzambe pe ba Eli ba yazali bakoyeba bango, bayeba ki pete ba saint bakomona bango. Voilà pourquoi les fils de Nephilim bazana Congo, Kabila c'est l'un d'eux, Kagame c'est l'un d'eux. Tous ces bamende batata nyonso na tala bango bien bazalaka na soni ya kotala batu na misu. Tous ces bango imulunda c'est la même chose. Baza batu moko bakoki kotala batu face à face te parce que ce sont des fils de Nephilim. Tala ba ministre nyonso congolais Kabila za kopona, il faut être un Nephilim pour passer na Kabila parce que Kabila ne peut pas supporter ya ko vivre même chambre na un non Nephilim. Biloko oyo toza koyebisa bino yango Poyo Congolais oyeba ete il y a encore de l'espoir na ba oyo ba kozala ba humble. Les humbles hériteront la terre.
bangi ya beto ya sange za mubaki na mpasi tusaidie banduku yetu ya sange bale beko na mama tous pour sange. Poza la humble connecté na Nzambe parce que bango pe ba nefle ba connectaka na ba kisimbi na bango ya côté na bango lelo nde makusolo ekozala makasi awa place ko yebela ete Nzambe aza molimo ba angelu baza pe milimo me ba yena mabele ba boti na batu c'est clair ngulu akoyiko bota na ngombe te. Mais ce qui ngulu na ngombe baboti, il faut qu'il y ait mwana wana kobota manakati akozala totalement différent. Makila ya ngulu ekozala, makila ya ngombe ekozala esprit ya wi ya bangulu ekozala, esprit ya wi ya bangombe pe ekozala. Mpoke ekozala nakati ya mwana oyo mélange wana nde yango toza tolobela ki lobi ba oyo kaka bazana miso komona ba monaki, ba oyo kaka bazana matoya koyoka ba yoka ki ke signifie batu ya mokili tozali trois. Ba Eli bazali bana ya Nzambe bapona mi Nzambe kati na biso na mabele akoki kosala masumu akoki koboma akoki kosala nyonso akosala na minute suka akokota kaka na lola. Pourquoi? Parce que nature na ye auta kuna c'est un élu. Il y a aussi des saints sur cette terre. Ba saint bazali kaka batu neti kaka ngai na yo mais ba oyo bandimeli kozala na sima ya nkolo Yesu basi bandimi kosalela ye automatiquement mabena bango ezali mais ils seront jugés. Maintenant jugement wana nkolo so akoya na ngubu akoya na rideau akobare entre bango na père que père kotala bango tetala na nitala ngai. Ces saints là seront sauvés par la grâce seulement. Il y a le fils de Dieu autokolobela. Troisième groupe batu oyo baza destiné pour la terre a été donnée jour bakufa bakufi na bango. Jugement kutu tina moko eza na parce que c'est un esprit qui c'est un corps seulement. Corps en haut ezaki utile pour na kokumbela kabisa wai kotiaka boye na boye. Pose-toi la question désormais à partir d'aujourd'hui, tu appartiens à quel groupe? Soko za noka na groupe ya ba oyo ba yana bango mabele pour ba visiter ka mabele et puis ba tiki na bango mabele ba kufi na bango jugement eza na hote. Yom tokoyeba. Soko zali un saint, yom tokoyeba. Soko zali un Eli, yom tokoyeba. Soko ipo zali mwana nefle, yom tokoyeba. Il y a trop de rôles oyo ezako tourner mabele oyo mais yo mutu tu dois te définir. Soko yebi définition na yote le bwana obana kosala ka makambo na kana yote okende ko buda bitumba ya yote kiyeba biloko to uti komona wana ba élection ka ya 2011 uti koleka. Minkat na sotanto bonaki élection 2011. Nous savions que eza bitumba ya ba nefle. Mais batu mususu ba monaki que élection c'est la démocratie et que batu ba avec force physique, force à élection, force à koluka ba voter mais ils sont allés là et ils ont réussi. Mais wapi imperium, wapi kiti. Simplement parce que bitumba yango bazako seka biso c'est une guerre qui n'était point physique. Élection 2011 ezaki loko moko ya mutute. Ezaki loko mutasala effort te, ezaki loko yo posala effort te. Lit sozo kana na Kongo za lit te ke yo kendeka na ba combat ka pamba boye. Il faut que vous en meso. So ko na meso te, lit ta Kongo eza bitumba. Pourquoi? To démontrer ki yango. Parce que originalement ba nefle oyo bayaki en Afrique centrale. Enoki a expliqué yango. Géographiquement, ba preuve ezali que ebitumbango elekelaki vraiment en Afrique centrale. Et l'Afrique centrale na Kachopa qui est Éthiopie par nango Congo eza na kati. Bitumbo yango na data lelo rien de nouveau sur cette terre. Ezongi nango ko lisusu mais sous forme mususu oyo bato basa ko comprendre te. Voilà pourquoi ngana lobaka toujours pe naza ko lobaka mususu ke
Bible eza kitoko. Malheureusement, nous devons ajouter encore deux autres livres dans la Bible. Bible, photo bakisa Antique Testament, oyo tolobelaki lobi banana na Enoki, ti na Nouveau Testament. Pourquoi ti na Nouveau Testament? Parce que section wana de Genèse, ti na liboso kuna, muta pesi biso yango eza Enoki. Soki yo chrétien no tanga mukanda Enoki te, olingi pe kosala effort ya Enoki te. Soki obandaka no kaka nzela na katikati place na Genèse, ekolo te Genèse, Moïse muta pesa biso yango Genèse, Nzambe muta révélé qui yango. C'est ça où ceux qui ba chrétiens bazali 199 chrétiens bakanisaka ete mokanda ya Genèse Moïse mutu ayana yango, Moïse muta a pesa biso yango. Mais moi je vous dis que non, Moïse akenai ko apprendre makambo oyo na mokanda Enoki et puis akomi yango et puis tokei. Pourquoi pas yo moko na source ko ko yeba makambo ndenge ndekela. Donc tozana. Alors ndeko Sami Mwela toko peso maloba bientôt. Et puis ta micro na off ce qui moyen ali avant que papa Mayamba akata yo pardon. Déplace aux akomona antique. Alors désolé. Bible antique il faut ezala. Ndeko Sami Mwela oza ko yoka biso pardon toza live ndenge toza ko loba yo koza ko loba kuna. Est-ce que wele mbisana ngazo ko eza ya karaté? Toza live. Oh. C'est bien fait, Papa Zambouana. N'a pas la question? Bon, posez question. Nana zokansa ke weza eleka déjà. Na bitango ndengo lobike Kabila wana soke Kanambe atala ne longité atala na se donc azamuta mystique ndengo ata? Oui. Mais ndenge nini akendaki na kamba? Akendaki te mais akendaka na kamba ndenge nini? Puisque kuna toyebi ke eza puissant. Merci. C'est comme ça où ma question weza kitoko penza. Réponse au kozongo na makasi mais réponse directement pour na peso coup sur coup. Mokili oto ya ipoto bunda. Milio abe musana mako bundisa milimo ya malamu ya Nzambe po molili et continue parce que Bible déclarait était Nzambe alingaki ma lumière eza na mabele. Mais lumière mais mabele lingaki lumière te. Mokanda ya Enoki pe otozana ngoko ketaka ba juro et confirmé était sagesse e uta na lola e yaki na mabele me emonaki demeure te emonaki ndako ya kovanda te et puis ezongaki na lola et puis immédiatement l'inikité masumu e weleli ko remplacer ba ndako wana mutu fale sagesse e kota e vanda. Alors ba milimo mabe ba nefle oyo batu net ba kabila bangonde batu bankolo penza ya mabele oyo oza komona. Intention na bango projet na bango ils sont sévèrement occupés ya ko wela ko mona ba place oyo ezali ete lumière ezali po ba kene boma yango pou intention ya bato aboye netka bakabila na nkamba mission na bango ezala kabaya baba na kolamba bino malemba lembe okotsa corruption malemba lembe et puis nde okomona basali oba ko sala visite kabila na nkamba ko zala trop spirituel. Mais na phase mususu kabila peut aussi être très prière que tant que na nkamba akene kana bomuto mais na molimo atikali na kini et puis ta koza na nkamba wana boyebise kota na mai sala boy na bat bayamba na nkamba ils peuvent vous confirmer ce qui a kota seulement na mai wana nkamba ou pas il peut se limiter seulement juste une église wana comme batinos bakena na église bazongi na bango parce que na kata église peut bayaka na église mais bazana bango double esprit donc des choses pareilles. Voilà pourquoi toteka émission moto sala a été fait attention na nkamba ya mikolo oyo komi ko yamba n'importe qui peut ko recevoir avec bandenge to ko ba ko yambela batu kuna sans savoir que ba musupi baza ko ya avec intérêt ya ko terroriser. Nkamba peut être facilement terrorisé na badata loyo, nkamba peut être détruit comme Jérusalem facilement parce que batu pe baza na nkamba mikolo yo reste à savoir ce qui misu na bon réellement eza ko mona spirituellement. Réponse na yango yo sans tabou. Est-ce que vous réponse na yo? Ouais, na yo ki na rotia na commentaire te puisque bon, ndenge expliquer nga bon. Ce que ça ndenge na sava. Mais puisque na mona ka ba konzo ba yaka na mboka na biso, to chaka la ke bazaka ba konzo baza ba chrétien te. Bazaka ka batu moko ya bestima be batu ba kisi donc ba démon quoi. Mais ba kenda toujours na kamba. Puisque ndenge na yo ka ki bo ngaza ina kisasa te que papa Sekedi soki alingazo pouvoir wana il faut kaka anyata na nkamba na éviter soki zaki vraiment vrai le quoi alingaiko nyata na nkamba te donc c'est pour cela a raté pouvoir wana
Na ibi soko expliquer ngani. Bon, explication ndenge lobby est clair que la plupart des présidents bakendaka nankamba wana. Pourquoi? Parce que les présidents ce sont baza conseiller mukanda eno comme pasteurs. Les pasteurs sont des leaders de brebis. Donc mutinyo salini ko diriger pays na Bible to spirituellement parlant, baza batumoko déjà bazalaka connu automatiquement dans le monde spirituel. Donc olinga te classement ya batu ba dirigeant ba mboka nyonso et yeba nango déjà parce que mutu faut que la côté spirituel pour yeba pe position na yo. So kite otuni bango nyonso ba koyebisa yo ke Kabila osoko tuni tanga za ko la te dira qu'il savait qu'il sera. Ce ne sont pas des positions ya par hasard mambo et voilà pourquoi on insiste que batu soko monaka te okoyiko utiliser batu o ba monaka et puis ba sungiyo ba travail na yo sévèrement et puis ba diriger pe pays on yo kana Israël même moi na 12 ans akokane pe comme roi. Ce n'est pas que moi na waza mayele mais configuration ya batu na pembe na ye ba ko aider ko diriger pays et puis ye signalane ka même ka meuta ka ailleurs net kandengeza na Londres famille royale normalement ba tsaka ba premier ministre na batu musu ba diriger ka pays bango ba vaini ka ba za ko observer. Donc quand on doit dire à papa Tshisekedi ake nankamba, c'est parce que il y a aussi une puissance spirituelle oyo azana besoin na ezana environnement na ye pona ko diriger pays wana. Ce n'est pas qu'il sera bon mais babisimbi mususu bazali o bazana ba rôle na bango kieto lobela jango lobby me mukanda enok totanya o penate mupepe ezana ba kisimbi nango mai ezana ba angel nango ba astre chaque planète ezana mutu a diriger ka yango. Mes frères, que personne ne vous trompe, bokonzi ya mabele oyo na bokonzi ya lola, ce sont des esprits qui dirigent des choses. Moi je te dirais qu'avant na États-Unis, je peux te dire que na koya na États-Unis batu na yebisa yango ba yebi wapi wana naza kutu na lipapa mokote naza kutu pe na passeport na Congo te, mais j'avais déjà dit qui je serais, qu'est-ce que j'aurais dans ma vie. Bilo Congo bata bonne auto ba simbiango te ba simbiango. Ce sont des choses où il faut qu'on soit la prudence. Je ne dis pas que je suis l'un des batu monaka, mais naza mutu na obéissaka na baoyo bako monaka na vanda na peme na bango na tuna bango ba question ba yebisanga na nota yango. Oza obligé ozalaka mutu monaka te, mais luka oyeba batu ba monaka kangama na bango pe mususu. Voilà raison ya kokendaka na nkamba parce que tu n'as pas Dieu et les autres verront pour vous. Est-ce que na répondre yo? Oui, naza sur la question mususu. Papa Zambwana nga nazali kimbangu c'était mais na catholique. Mais nazara na problème on nazoka kumo kono Christian. Kuwana tant nazoka ba donc maladie ezako mona na te mais nazako souffrir. Puis c'est ami moka benga na idée na talele monter so kezali bien. Alors, na keko tala boiba bakokai kotombola ngo te na idaki bango lisusu tokota na yoka lokwa masasi mais na kita na nini wana ne cartement na monter wana tina se na kwesa ngote mais na koto hôpital pasi na donc maladi ba mona raté na yoko benga mina nga moko na Grenoble to swaka boni nga nonga penza na souffrance nini na expliquer après singai numéro de téléphone ya papa moko ya kimbangwise na njili papa te ngana bo babenga papa mais azaki mwana muke vraiment ka mukona e. Alors na benga yi donc ti lelo vraiment na comprendre te expliquer ngai makambo tout ayebinga te net ba msuso no lem su ndeko la mo takno beta conseil non ayebinga te ngape na ebiete ami wana aibiete aida keka kana ndeka ba téléphone wana mais expliquer nga tout na ndenge mwana na nga ya 29 ans kufa nzela kenda expliquer nga nyonso mais elekela ngai mais na yaki na croyance ti passe que la raté abina la proximité abina nga kita kisasa na za sala peto ya silo mais na kokita ndenge ni na ba ticket ya ba 1400 oyo abina ngo ya mais miracle nazwa mbongo moko kaka boye na kitaki sasa pasi wana esila ezate ka pesa inga kisi to nini apesa ngai maya nkamba azai ko masel boye azai kota biso mibali ya ai kota biso mibali pe de nazara su mibali peti
mai ya nkamba kana mabele ya nkamba pakolanga 3 fois avec ma prière na bika nanga si nazonga na ngai poto na mona oso problème wana te mais ti lelo elekelaka nga nayebaka te vraiment pona place abandaki kosalela nga bapriere tozotia kombo ezalaka kaka mingi ya papa Simoki Mbangu. Et puis ndenge naoloba boye ndeko wana akoma sikoyo na France ayaki na Angola po asalisa bato mais akoma na France nandimi te kakokisa même 25 ans nandimi te mpo na tuna mpe age na te. Alors nayebi te eza vraiment miracle ya nzambe to ya papa Simoki Mbangu to eza kaka d'esprit kaka ya ye moto ya bokoko. Nayebi te soko répondre nga ya question. Bon, na banza ko ba réponse mingi na question ya suka opposé ngai na temps to évoluer parce que makama belé pe to ko lobela lelo eza un peu trop spirituel mais e ko senga prudence po izwa réponse na yo. Mais entre temps so ko iko za na internet wana oke ko luka mukanda Enoch mais quand pe ko tanga Enoch na chapitre 27 po yeba temps to koma na makama tali mai que signifie source d'eau oyo ya nkamba et quelle est la valeur na yango selon prophétie ya Enoki. Donc kende kotanga chapitre 27 pendant na premier petit peut-être na 3 kaka ou bien 5e verset et tant to kozama solo peut-être ko yela biso question mususu sur base ya ndenge yo kono mona. J'espère que sur internet beta les livres les na pluriel les mystiques les livres na pluriel mystique na pluriel d'Enoch. Et puis kende wana welela kotanga un peu chapitre 27 peut-être réponse ya mai okozongo déjà place wana papa mukolo chapitre 27 chapitre 27 ya Muka Enoch. Et puis toke na papa Robert Mukolo poto wela temps passé lelo temps na biso za na dimanche. Papa mukolo na pesa maloba. Merci bandeko bipai nyonso bozwami lisusu mbote. Il y a solo ndeko auti ko poser quelques questions et tali makama pasi donc wana elingi koloba tala na 1900 pardon ndeko soko ko kanga micro na yo oyo kabiso salela matoi pardon. Alors dans les années 1956 oui biso to botamina lute kasi batata na biso ba pesa biso sangwana esprit ekitaka na nkamba na Congo bato na zolobela bazaki na kisasa babengaki yango bolingo ya 56 bolingo wana bandeko oyo boyoka ezali base indépendance ya Congo bato ya bako baye kozwa mwa ndambo ya bango bake nango mpona koluka indépendance politique bamosusu baye donc ezalaki libéralisation bato bazalaka na molimo na ebisi bino papa Simoki Mbangu apesaka molimo na batulere wana mbotaza mbona ndenge oza kuna ngai na vandi awa na banza yo yebi makambo na koloba nakoki koyebisa yo makambo nyonso oza kosala oza kokota na ndako oza kosala boye oza kosala ngai naza na yo soki naza na telefone possibilité ezalaki molimo asalaki bambila baza koluka bakimbangisi na lero wana parce que relégation ezalaki ko continuer bazalaki ko continuer okanga bakimbangisi bato bakoya ba témoignage na koloba oyo bokoki okenda kisasa bokotuna bato na busu jano bokotuna na bongandanga bokotuna pembeni na yale bato bazaka na mapangu na bango bosala recherche botuna bato akalakala bakoyebisa bino makambo oyo bambila oyo ya ba police baza kokweya bakimbangisi bazoyemba me bazomona bango te. Donc esprit wana ezali contact wana ezali bato bakobika papa likambo wana bakangaki yango likambo ya molimo kala ezalaka mutu soka ke ko tricher omeli masango bi osale loko okomikomela mwana muke abiso tata kinganjo uti ko sala boy na adresse tel oyoki soni kala tintwadi ebanteli ezaki wana. Donc molimo esprit oyo ezalaki kotambisa. Donc pona koloba nini na nso koloba makambo na pese exemple ezali koloba ete mboka oyo biso tozali ce n'est pas mboka n'importe qui tambisa na yo États-Unis ndenge Obama aza kuna tambisa na France ndenge olingi mais bato oyo baza koya na Congo kuna
c'est très difficile pouvoir à Congo. Nyango Mbotazamba na uti koloba alobi bato bazali ba président ba miye bazalaka ba président. Obama se savait président depuis le moment nae akola kana likambwana. Kabila se savait président. Mais baye bakamakambango ndenge nini? Soki boke na Bible bendication ezali le roi David se savait roi azali bwana muke. C'est-à-dire soki ozu contact wana yango nde tuza koloba mission tout entière en Mukimbango ezali kokota en contact na monde wana et diriger biso eloko nini tokosala. Yo nani okosala nini na mokili oyo oyaki awa. Ezali na batu bakomona kana sima ya barido. Mpona ko expliquer yango ba mindele balobaka le mur ont des oreilles. C'est-à-dire batu mususu bako bomba na sima ba micro, na sima ba mur, mais ezana batu mususu bakoki komona à travers sans simba kindoki. Sans simba magie, asimba loko moko bazali. Bangi ya beto ya sange tamu baki na mpasi tusaidie banduku yetu ya sange bale beko na mambo tous pour sange.